Oyebi na vie il faut que le na mutu asali lo bolamu merci. Oyebi ko remercier mutu asali lo bolamu, même ici Nzambe a ko remercier yo. Na kita rappeler yo na yebi se lo comment s'il te plaît. L'ingratitude est péché. Dans ta vie, il ne faut pas être ingrat. Ce qui nous a fait ça, il faut reconnaître que tu as salé le mais qu'il y a un simple mot, merci. Merci, c'est à 45 lettres. Merci. C'est à 45 lettres. Papa, pourquoi on vit mal ingrat dans le bolam, on se voit dans la salle là? Moi, tu as la famille, à bénédiction, mon bal au loué qui t'a collé la photo. La photo, dans le la photo au balou qui est moi, soit là. Pas même du colobatan, mais c'est la bola, mon voisin à la série. Moi, soit beauté lié au bana. Au côté de moi, ça ma belle à côté de ma belle année pour la bana. Il faut me dire ici, ça pour la bana. Mais elle l'autre, yo, putain, moi, ça nous dirait, on y est bien, ça, pour ça, la bola, on a l'autorité. Maman, mon père wana longolo en Afrique a million la photo mais ça la oyo futaye au koma koluka même si mon père yana kufa au soit mon père le benga na nda au soit mon père le mema la prison ça qu'on reconnaît le bonhomme nous pas ça les yo na ngina yebisa yo est-ce que mutu mo paso yo kanai au soit la personne pour réussir cause la ingrat ou ingrat de la vie na vie na yo cause la ingrat ou ingratité mutu nyo sa telo bonhomme songi tele yako ata ngela ya merci ata bo solo la kalisusu te mais ko wanga na kabola ma te parce que bele ba pa bola ma te ko ba wanga na bola ba to ba tela ma ko mutu asale yo bola cause le ko la papier génétique cause le ko la papier nous sort le goli mutu ko kwa kite reconnaître bola ma mutu asale longtemps ba pa bolo c'est votre humble serviteur le voyant Jérémy Kabaka 081 375 27 pour la carte. Reconnaître le bola ma baninga Dieu va te bénir. Que Dieu bénisse. Déjà dans les bacs. Yesero Ngaranga de la sœur Immaculée Omandi. Daniel nani bulu ya bakosi kolongisa kie Meshake shatrake apendeko Ngaina kende pe wabie Oyonde nilo bana bomo Ibana bomo imaina bomo Inzela pe bomo ikolo Seyo bobo Iso natina Ngana benga kayo Nzambe ilunga Yabitumba nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kweya gate Ndikutumbisha Nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha Nzambi wa bamoyo Wewe udi Disoka jani Wewe udi Bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te kasi opesa kangai kaka elonga ya mona lobioza elonga nanga ana jamana ngane kolela Tadalaki lobi moto ya kolela lelo yo kalanga ina koseka lobi moto ya bilelo lelo kalanga ina kodatola elonga elonge Seni naba oyo mosusu Mami benga kapa zambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo Alléluia Kemona Yahweh L'album de la sœur Immaculée Omandi. Boas músicas. Entra dentro do coração. Entra, conversa contigo. Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon, nous
tosepela todenda toyoka yango ebongo limitema sur la croix à cause de nos péchés. Yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Mathieu 11. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Mathieu 11. Et sur les lois à la taille.